Bonjour, bonsoir ma grande famille. Napesi biso mbote na kombo na Yesu Masia. J'espère que tu vas très bien partout et si kawapi o tozwami na mabota na biso na ba famille na ba wapi toza bien. En tout cas, soki lelo ozwi lisusu libako ya kolandanga, cela veut dire que oza envie. Et ngape de même soki naza lelo devant caméra pour na koya to solola ensemble na bino que naza envie et voilà to lobara toujours que il faut to tia lo sambo liboso po pema o toza nango souffle toza nango eza ya biso te eza pe na makasi na biso moko te nzambe wana oyo apesi biso pourquoi pas tozongisela ye merci ba action de grâce na biso et après nde toya mpona kodévelopper oyo ezali bongo sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père topesi yo merci l'homme de Galilée kosina libota na yo da libanga na talo nzamba lola nzamba nguya mokeli na likolo pe na se merci na vie ya papa mama ndeko mwasi mobali azwi libako ya kolandanga merci na bomoi na oyo bateli éternel Dieu yawe toyei korekomande moma na biso ya masolo na maboko na yo Yesu Masiya ya Nazareti kete tobanda no todemere mpe tosukisa na yo tobebisi oyo nyonso na yo te eza mosika oyo tolingi topartage ebotamboma kitoko esala kati na bavi na biso oyo nyonso ya vala pensée oyo nyonso ya distraction nyonso ya bokeseni ya badoute tochasse yango mpe torendre honneur sans effet tobombi Seigneur Dieu des armées oyo ezali chaîne na biso se na makila na yo kimia bolingo nde elengi kati na biso du début jusqu'à la fin ezala nzambe assister pe okomimonisa tikete nga nazala instrument ya pamba yango yo nde transmettre message kati na peuple na yo dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth j'ai ainsi prié amen amen gloire au Seigneur. Voilà nzambe aza malamu et soki azotelemisa biso soki azobatela biso tozongisaka toujours kaka kembo lokumu epai na ye po ye nde abongi nango et voilà yango wana nazosenga na biso vraiment tosabone peut-être ezala lelo mba liboso tomela ba video ya mama Abiga en tout cas ekozala malamu mingi osabone soki olandi video et que o retenir quelque chose o bénéficier na quelque chose oyo eye kosala yo bien pourquoi pas au s'abonner, pourquoi pas au liker, pourquoi pas commenter. Voilà, Nzambe akozanga te na kopambo labino et ko partager de même. En tout cas, ezarara, eza balobani, eza soutien na part na yo. Voilà, eza façon na yo ya ko soutenir mama Abi na œuvre oyo ya ko s'abonner, ya ko liker et ya ko partager, pourquoi pas ya ko commenter. Voilà, Nzambe apambo labiso na kombo na Yesu. Sans plus tarder, tu es kolobela lelo sujet na biso ya lelo tu es kolobela ba qualité ya mwasi tu es kolobela vraiment oyo concerné qualité la qualité ya une bonne femme biso to lobara que mwasi de bizaleli. Voilà, dans un groupe na biso ya ba mama ya LBM ya WhatsApp oyo lobela que mwasi de bizaleli. Donc bizaleli ya mwasi ya nde ekontaka makasi na kati ya libala. Bizaleli ya mwasi yango nde eza ya motuya bizaleli yango pe yango to souligner tolobi que bizaleli ya malamu parce que y a des bizaleli et des bizaleli mutu mosusu akoki kozala bizaleli mais eza bizaleli ya mabe akoki kozala na bandenge mais bandenge ya mabe mais siko bizaleli oyo biso tolobelaka na kati ya LBM na biso ya bamama ya bizaleli eza bizaleli ya mwasi ya malamu. Alors mwasi oyo aza na bizaleli ya malamu mwasi wana aza pe na bakalite moko boye ya malamu mwasi wana aza pe na babiloko moko aza na mwa particularité na ye ya malamu et eza tellement ebele soki toyebi tobanda kotanga bakalite ya mwasi ya malamu awa ekozila biso vraiment lelo te ekozala vraiment ebele et yango nalobaka toujours que avec le temps lolenge oyo Seigneur azomema biso azotambusa biso tokolobelaka tokobanda kodévelopper oyo ezali partie par partie. Voilà lelo vraiment naye kozwa juste 3 points oyo ezolakisaki une bonne femme mwasi ya bizaleli ya malamu pe mwasi oyo aza na bakalite ebele pe bakalite ya malamu naye kolobela juste 3 points. Point ya liboso en tout cas bamama naye kolobela mwasi jamais okoki koze ton na yo devant mobali na yo
jamais okoki ton bato balobaka ke o liboso ya bato non, même si liboso ya bato, même si na kati na binomi entre binomi balé, parce que soki déjà osala yango kati na binomi balé liboso ya bato osala yango facilement. Ah oui, c'est ça, liboso ya bato osala yango po eza déjà eloko moko s'habituer nango déjà omesana nango déjà, donc osala yango donc mpona yo ekokutu eloko to omona yango te ke osala eloko moko ya grave ou bien nini, c'est parce que osalaka déjà bongo, osalaka déjà bongo, donc yo mpona komama mobali na yo réponse, komama mobali no lingala epa na yo vraiment ezalaka eloko moko boye ya facile quoi, donc omona yango kaka ke c'est tout à fait normal. Non, eza normal te. Mwasi aozaka jamais ton na ye devant mobali. Ye mama ata yo muto liesa ndako wana, ata yo muto ozwaka charge ya ndako, ata yo mutu ofutaka ndako, ata yo muto liesaka mobali, mais il faut toujours koyeba ke mobali wana nde abala yo, mobali wana nde abala yo. Yango moni nzambe atiaki jamais mwasi akoko oya obala mobali, jamais mwasi akoko oya obala mobali. Mobali nde ayaka kobala mwasi, mobali nde ayaka pesi mwasi valeur, mobali nde ayaka kohonore mwasi. Alors tant mobali ayaka pona kohonore mwasi, cela veut dire aza déjà na mwa pouvoir moko boye likolo o nzambe apesi ye, o nzambe apesa na bango. Donc mobali aza chef ndenge bible ezo recommander biso, ndenge bible ezo loba na biso. Alors mwasi tango oza na kati na libala yaya, peu importe situation, peu importe sujet, peu importe likambo oyo koyi koyoka to po koyi komona to pe o mobali koyi kosala, jamais mwasi aozaka ton na ye devant mobali na ye. Ezala bino moko na kati ya chambre osala yango te, parce que so osala yango déjà na kati ya chambre devant bato ezalo facile, devant bato yo tomona yango sute po so osala yango. Donc eza eloko moko déjà soki eye ebimi, eye ebimi, donc okose rendre compte sususu te ke toza devant bato ou bien toza devant bato te. Donc pona yo ezala nango normal, pona yo osala nango normal sans pour autant on se rendre compte. Maman, moi si douceur, tranquillité, maîtrise de soi, ça fait partie ya ba qualité ya mwasi. Tant oza mwasi oza na maîtrise de soi kati na yo, oyebi ke peu importe likambo yeko zala, nebi ke fona yamba mobali nanga. Donc cela veut dire tant mobali azo uta libanda, musala ou bien wapi, azo kota nanda, donc aye ponanga, aye pananga, aye na demeure na biso, aye na esikane ya kimia. Alors faut sentir pena no kimia wana. Ma ezala likambo wana yo ndo za na raison, yenda za na tort, mais façon ya yo ya kolobela ye, façon ya yo ya kolia liboso na ye, ça compte toujours maman. Okoyi ko perdre même raison na yo juste na façon na yo ya poser ton devant mobali na yo. Moi ça gagne la mobali te, moi ça gagne la mobali te. Koloka te na kati ya couple na yo, oza na couple oyo yo mopo ninga olakisa batu ke yonde, donc yo soko kwesi mobala yo kaka, yo soko kwesi mobala salaka, yondo pesaka ba ordre, yondo wana eza libala te yaya, wana eza libala te, eza déséquilibre. Eza penza déséquilibre, donc déséquilibre eza pena makasi na kati ya couple, donc libala eza wana te. Libala eza sika o mobali ana autorité na ye, autorité ya mobali o to lobela, eza te ke autorité o mobali aniata mwasi, eza te ke autorité o mobali azwa mwasi lokola chose, lokola mobali azwa mwasi lokola moins que rien. Non, mobali azo reconnaître, azo ba valeur ya mwasi, azo ba importance ya mwasi vis-à-vis ya ye ya ndako ne ya libala ya foyer na bango. Mais mwasi pe azo yeba rôle na ye o ezali ya kozala soumise, ya kozala une bonne femme, ya kozala mwasi oyo ayebi ko solola na mobali na ye. Maman, est-ce que yo yebi ko solola na mobali na yo? Est-ce que o solola kana mobali na ona nenga kimia? Tango yo yaka na likambo, lolenge nini oyo yebisaka mobali na yo? Ton na yo ezalaka likolo to ezalaka na se. En tout cas, on a se retrouver dans point wana et ezala malamu mitala pour oyeba na ko changer, parce que mobali article la ka mobali a changera te, moi si pas changera te, mutu nyonso article na point na ye. Alors mutu nyonso il faut sikoyo ayeba rôle na ye pe ayeba na ko sala malamu eza rôle na ye, ayeba na ko garder o ezali bandi na ye. Deuxième point la biso tozo lobela lelo ezali
basi oyo ba exposaka ba faiblesse ya mibali na bango na miso na bato. Très important. Maman, oza na kati ya libala na yo. Donc yo makambo oyo ya mobali na yo bato esi bayebango. Donc ba faiblesse ya mobali na yo. Ba faiblesse ya mobali na yo musala na yo ko exposer oyo ezali ba faiblesse ya mobali na yo libanda. Et pas ya bato. Donc mutu fwa yeba faiblesse ya mobali na yo. Ya onyo surtout esalama na secret ebima libanda te. Onyo surtout esalama na secret ebima libanda te. C'est pas pour rien nzamba pesa maele na bato ya otonga bandako ya kotia ba mur boy. C'est pas pour rien nzamba pesa maele na bato ya kotonga bandako ya kotia mur. Donc 4 coins kangi. Donc on a même 4 coins, ça signifie beaucoup. Donc cela veut dire ekobima ni na gauche, ni na droite, ni bosso, ni na sima, ni likolo ebimati. Parce que eza eloko oyo eza censé etikala wana, eza censé ezala garder wana. Donc eloko oyo eza faiblesse ya mutu babimisa rango libanda te. En tout cas, na point wana na rolobelango ba papa na ba mama. Mais mingi na mona raneti era moko biso ba mama ndeto za na mo ba biloba loba mingi. Siko yozo loba ngona sens que tant mususu batu ba yo kelo mawa, tant mususu batu ba compature na yo. Non, maman, tout d'abord, il faut se poser question que na libala na yo rôle na yo za nini. Na libala na yo pena ndenge okenda ndenge ozala na kati ya libala na yo rôle na yo ezalaka nini musala nini oyo okenda kosala na kati na libala na yo eloko nini oyo okenda kosala kati na libala na yo rôle na yo eza nini na mokili nde toza boye mutu nyonso aza na ba défaut na ye mutu nyonso ana ba qualité na ye mutu nyonso azali na ba faiblesse na ye sikoyo yo ntango constate que oza na mobali oyo aza parti oyo eza ba faiblesse na ye peut-être ba faiblesse ya mobali wana eza ba qualité na yo sikoyo attend que une femme sage attend que une femme mature attend que mwasi ya maele oyo tolobi lelo mwasi ya bizaleli yo osala nini okoluka oede mobali wana okoluka osunga mobali wana de façon que oyo ezali ba faiblesse na ye ekoma pe ba point fort na ye ekoma pe ba qualité na ye nde rôle na oyo yango wana eza rôle ya mutu na biso na kati na libala parce que na libala nde tozalaka pe mutu na mutu azalaka na rôle na ye na si na lobango a plusieurs fois mutu na mutu azalaka na rôle na ye oyo tobengi mission mutu akendelaka libala oyo mutu akendelaka na kati ya ndako ya libala oyebi ke mobali nanga ba faiblesse na ye eza boye en tout cas oyo eza faiblesse ya mobali nanga fo nasala ndenge nini mpo mutu moko te alingaka souffrance mutu moko te alingaka asouffrir mutu moko te alingaka esika oyo ya vandi ase sentir déséquilibré parce que ntango oza na moninga oyo aza na mwa ba faiblesse ebele na ba partie moko boye de ton côté aussi okose sentir un peu déséquilibré pourquoi parce que ozomona ke donc ye plapa na ye ba faiblesse ne ezosala kozokweyisa ezomema ye soki nini tandis ke ye oza boye yango moni voilà la raison pour laquelle même bible ezoyebisa biso que bafaible basala nini bafort plutôt basoutenir bafaible oyo baza fort basoutenir bafaible mais ntango yo moni ke eza faiblesse ya moninga aza faible kote wana nga sikoyo lokwana naza un peu forte kote wana ou bien eza baqualité ou bien nanga na posa ezala baqualité oyo azala nango atanke mobali nanga mais il faut kosoutenir ye il faut kosoutenir ye yo kanisi kokende kobeta faiblesse ya mobali no libanda nde eza solution oyebi le monde est tellement bizarre hein? Le monde est tellement bizarre des fois biso mo tokokaka ko comprendre yango te ou bien tokokaka toyebaka te en fait donc cela veut dire que okozala na ba faiblesse wana biloko wana oyo ozokende oloba ya mobali na eza faiblesse okende oloba ngo libanda pa mutu wana peut-être mutu oyo ozoyebisa ye ntango mosusu ye alukaka nde bamibali ya bongo ntango mosusu eza babiloko oyo ye alukaka oyo ye azoluka ye ozoyeba te mais ntango mpe yoki lobi osani oteki mobali okabi mobali o exposer mobali donc cela veut dire que il faut toujours kozala sage ya omo tolobaka ke libala eza makambo ya bana mikete cela veut dire la maturité. Cela veut dire la maturité. C'est la maturité qui compte dans le mariage. Sagesse nde kontaka na kati ya libala. Alors soki oza na sagesse te, soki oza na maturité te ezala pasi.
et ça la passe parce que au commis nanité aux ana no mur parce que mon toit a commis mur mon toit a mur pour la recote dans le mariage il faut se préparer bien sûr tant que côté à libala to côté à 100% te ya okoka tozalaka 100% te il y a toujours quelque chose où il manquera biso ya monde esalaka ke na kati ya mariage avec le temps avec l'expérience aussi nyakokana balobaka que l'expérience nous rend sage parce que tant toza na kati ya libala vu ba expérience o tozomona vu ba biloko tozo surmonter tozokutana nango ezofongola biso maele sikoyo ba biloko nyonso oyo okutana nango efongolaka maele te ti lelo efongoloka mayele te ti lelo erandaka sage te ti lelo même si ata na ba réseaux sociaux batandi mama abi azoteya boye oyoki erendre yoka sage te ozwa tokende opratiquer ozwa tokende osalela donc cela veut dire il faut kozala sage il faut koyeba kogarder oyo ezali faiblesse ya moninga aider ye na faiblesse na ye tant que ye oza fort de ces côtés là tant que ye oza forte de ces côtés là donc cela veut dire que tu dois l'aider il faut aider ye osunga ye po epe koma ba qualité na ye et koma pe ba point fort na ye c'est très important il faut ko evitaka ko exposaka bo mabe ya moninga ko exposaka faiblesse ya moninga libanda rôle na yo eza nini en tant que mwasi okendeki kaka kolamba fufu te quand même okendeki kaka kotorshone ndako te okendeki kaka kosokolela ye bilamba te il faut oyeba ke oyo aza mwana mama na papa na nga te aza mwana mama na papa mosusu awuti na famille mosusu awuti na éducation mosusu alors oyo nazomona lolenge ngai na ye tosangani pour la vie lolenge tosangani pour la vie donc cela veut dire que il faut na sunga ye donc cela veut dire que nga pe fona sala part moko pona sunge na oya uti nango et cela que éducation ya zwa ke pa na bango mais lokola nga na ye tosangani biso pe tozo sala foyer na biso tozo construire foyer na biso tozo bota bana na biso donc c'est que bana na biso pe fo ba kokuta eloko mususu oyo eza différent peut-être ya ba oyo esika to uteli pe ya oyo nga nazomona alors fona sa ni rôle na nga so ezani par là ndeko yeba rôle oyo ko jouer par là ndeko yeba eloko nini oyo ko sala pour que oyeba na ko aider osunga oyo ezali mobali na yo ne jamais exposer ba faiblesse ya l'autre libanda ya mariage et pas ya batu surtout et pas ya ba famille parce que famille na yo ba olinga yo koleka batu nyonso famille na yo tant que ba faiblesse à mobali na yo ba respecter donc cela veut dire que vis-à-vis na bango mobali na yo oza sous na respecter oza sous na eloko te donc kombo ya kilo wana ebandolo ba maka mais kilo wana ezali souté bo kilo ebando bimanango ebando loba mais kilo wana ya kati kilo wana ebando za souté pour ba yebi faiblesse na ye ba yebi nyonso ya ye pourquoi parce que ozala ki juste une femme insensée ozala ki juste une femme oya yeba ki ko couvrir bonheur ya ndako na yete ko garder faiblesse ya mbai na yete ko sunga yete pour que ayeba na ko bongisa voilà toke na troisième et dernier point eza façon topé attitude ya mwasi ya koya nango devant mobali pona likambo songolo na pakala liboso tolobaki temps causer temps mais ce ko a toyi koloba na humeur attitude okoza oza na likambo oza no na raison mais attitude ozoya nango humeur ozoya nango na moment pe nini c'est très important aussi parce que moment pe kontaka okoza na mobali comme soza na mobali moko boy alinga mingi kolanda ba foot alinga mingi kolanda ba documentaire ba film ba biloko mo aninga na tango yebi ke mutu nanga na minute azana concentrer na biloko wana so oza na eloko lo et que ce que eloko wana eza nango urgenté ce que eza nango urgenté yeba ko garder yeba moment nini okosola na ye topé soki eza urgent oluki kaka ezala na moment wana alors il faut ozala na stratégie nde tolonga na lobaka toujours ke nde tozala na libala boye mutu na mutu ayebi mutu na ye mutu na mutu azala na mutu na ye ayebi mutu na ye donc yo mpe ndenge ozala na olandanga oyebi mutu na yo nga mpe nde na aboye nayebi mutu na nga donc cela veut dire mutu na mutu ayebi mutu na ye siko lokwa yo oyebi mutu na yo luka stratégie nini okokotisa koaborde sujet wana na moment nini ipe na eloko nini na humeur nini okozala mobali avandi aota ya tv yo oyeba mo ndenge tosolola nalobi mama nalobi yango nini wana non on ne fait pas ça
On ne fait pas ça. Pour nous reluka kutu ko ça ba biloko mususu kutu ko luka ko marquer même mobali tant mobali avandi otala ta film otala TV otala info otala nini oyo vandi na mpe obayi na mpe ko luka o s'intéresser na eloko ya otala wana comprendre oluki nono s'intéresser na eloko ya zotala wana botali yango ata juste moi 10, 15 minutes, quelques minutes, kaka yo moko monaka ça dépend ndenge ekendelele. Otali yango, oluki ata me ko poser ba question concernant eloko yo ya zotala. Po yo ndo yo okuta otala. Donc cela veut dire luka ta poser moi ba question. Ah ils ont des films. Ah moi journal on balobini. Ah donc o continue eloko yo ekokute nango. Au continue loko oyo ekokute nango bobandi ko expliquer yo moi ba commentaire ka ndeza la katotia kana ba film ba journal et ainsi de suite après sikonde okozwa sikwa ce moment là ndesko ko yeba ko aborder sujet na yo ah yango pe koute na ngai to solo la papa na ebite so obena ngena nyo chérie papa bébé na ebite yango pe na ngai koute to solo la talomoni voilà c'est comme ça que ça se passe donc cela veut dire na minute na déjà tant yo yé déjà vers mutu maman pourquoi pas so ata ji eza na frigo oyeli pas ta ji ntango otala ta TV wana otala soki journal na ye soki nini na ye wana oyeli na ota ji mais ji oyeli ji okitieli ye wana opesi yango mela opesi ntango opesi yango mela ndesko okoti na mwa lisolo wana okoti na mwa lisolo kotuna ye eloko otala oloki osinteresse nango ntango oloki osinteresse nango après sikonde mwa sujet nde bokoma siko kodevelope eloko wana bokoma siko kodevelope yango nde kosala ke yo mpe oye koaborde sujet na yo ntango oye koaborde sujet na yo ale bobandi osolola ti alokotisi donc omonake yo moko deja oye na humeur ya bien oye na attitude ya bien osali geste ya bien ya kofri ye verre amela opesi ye mwa verre na ya bandi komela nde okoti na sujet wana okoti na lisolo wana bobandi kosolola nde sikoyo yo mpe oye koaborde oyo eza ya yo. C'est comme ça que ça se passe. Yo koye kozala na raison likambo tellement yo yebi ke ngande na raison nazokendele kanda vandi wana aloki yo bandi kosabola moto akoki kozala uti mosala. Il est tellement fatigué. Tam so ba stress akuta na na msala oyebite ba bloka akuta na pendant la journée côté akendaki oyebite yo yemba moko obandi koloba ne donc oyebi atate lu koni moto penser na minute wana yo quand s'attendre ba oloba ke mibali ba okufa avant mibali ba okufa na ba AVC ezaka ke parce que mibali wana baza mabe non mibali nyonso ka baza mabete. C'est parce que basi mosusu pe bazo rendre vie à mibali na bango difficile parce que en tant que chef de la maison en tant que papa ya ndako peut-être azo raisonner ah badati yango ekomo pusana to komi déjà lelo le 20 les 21 dans 10 jours ou bien dans 5 jours fona futa ndaku salaire naza na combien à part ko futa ndaku to futa ka ndaku pambate provision faut ekota na ndaku bana o faut ko s'occuper la ba musala kuna tant sous na minti wana mutu na ye eza na babiloko wana azokanisa babiloko wana mwasi okosunga mobali lo ndenge nini soki yo mpo oye lisusu koambete ye bo excuse nga parce que tobenga ngo bongo oyeno na eloko oyo peut-être eza sujet important faut bodévelopper bodialoguer en tant que couple mais attitude na yo humeur oyo oye nango façon oyo oye nango koaborder sujet devant mobali wana esungi ye te ekosunga mpe yo te parce que fin de compte ekocréer dispute ekocréer compréhension ndomoni ke bokovanda ndenge wana bozwi mpe solution ya likambo te bokomi couple moko boye ya lelo benda tika zongisa kende zonga eza kitoko te ozomona faut koyeba d'abord te on alobi mutu na mutu ayeba mutu ne ntango déjà mutu ndo avandi faut koyeba avandi boepwani ovandi boepwani qu'est-ce qu'il y a nini yango fulu koyeba te naokanisa yo oyebi te ke fo tofuta ndako kala te yo oyebi te ke ça va aller bongo eloko fo yo donc luka mpe oapesaka motema mobali na yo otiaka mpe kimia na mobali na motema mobali na yo mpo équilibre ezala na couple ntango moko aza faible moko fo azala un peu fort mpona kosoutenir moninga siko na minute yana mobali aza un peu faible parce que ye nde chef ya ndako charge nyonso wana ezozongela ye ayebi ke ye nde fo asala
nyonso wana ta mosusu yo mpo oza no mama osutenaka oyedaka mpe na babiloko mosusu ya mike na kati ya ndako mais role no na miniti ane esani koluka koapese na motu na ye koluka kotia ye na kimia à l'aise aluka bosana biloko wana parce que notre Dieu va pourvoir donc Dieu pourvoira lokwa nzamba ko pourvoir donc on sait que tia na kimia à se sentir dans le kimia à l'aise na minute wana et apprendre au sala nini bokoyeba na ko solola mais yo yebite loko mobala za nango ozuya na ba humeur moko boy ozuya na ba attitude moko boy pour na relaxer mobali so inde nini wana mwasi bizarreté wana mwasi ya maturité te wana mwasi ya maele te alors mwasi aza mwasi ya maele mwasi aza na maturité kati na ye il faut toujours koyebaka lolenge nini okoya devant mobali na yo tolobi moi si jamais aozaka ton devant mobali na ye ezala na misu na bango mibale ezala na misu ya bato moi si jamais abimisaka faiblesse ya mobali na ye libanda epai ya bato eza komanke respect eza kosisa valeur na mobali na yo na couple na yo moi si jamais ayaka na mauvaise humeur devant mobali na ye pour na ko parler sur n'importe quel sujet eza pe ko manquer respect donc tolobi moi si bizaleli ça fait partie ya ba qualité ya une bonne femme donc zala une bonne femme zala une femme sage zala na maîtrise de soi kati na yo ça fait partie ya ba qualité ya malamu ya ba meilleure qualité au moins si ya ko zala na parce que biloko misato na tangi eza mwasi oyo azangi maîtrise de soi kanda kokozala nango mais mwasi oyo aza na maîtrise de soi kati na ye akoyeba comment gérer akoyeba eloko nini akoki kosala na oyo akoki kosala te en tout cas nzamba lola pambola biso j'espère que message oyo kokota na vie ya mutu moko pe kosala quelque chose et quoi apporter vraiment oyo ezali ya malamu tika nzamba pambola biso toyoka kaka pamba te totia na misala tosalela lokumu ezonga pa nzambe kosuka ka wana te s'abonner liker commenter pourquoi pas partager que Dieu vous bénisse tokutani prochainement bye.